Bienvenue sur Masolo ya Jonas na kati ya épisode oyo ya Masolo ya Jonas nazali devant Dox na Bruxelles epai wapi Héritier Watanabe azali kobeta le 8 novembre 2024 demain. OK, tozana butu nazali déjà na Bruxelles yango na sepeli nasala video oyo. Dox yango na sima na ngai kuna tram ezali kokende. Ba tram ezali ebele eza koleka na sima na ngai awa tram 7 et aussi tram 35. OK, transport eza pena problème te na Bruxelles, hein, ça les alliés à plus ou moins 1400 personnes yango oyo na sima na ngai awa, hein, donc na komba salle event hall, OK, Dome event hall awa na Dox na Bruxelles. OK, voilà. Alors et comment mon mesano esika événement ezali babiso babilongi o yebani, hein, donc veut dire to che babilongi na biso na esika yango pona ko rappeler batu ke événement ya congolais moko ezali na esika wana. Concert à Redi Amisi na France eleki très bien, et concert ya Wata pe elekaki très bien. Ya Wata ezalaki na scène musicale et ya Redi Amisi ezalaki na Bataclan. Bon, nazwaki mwa contrainte moko oyo esalaki ke nazala na concert ya Redi te. Oyo ya Wata na kozala nala billet na ngai VIP na kozala. OK, na sombi billet lelo na butu awa. Alors yo soki na osomi nanu te, bon, peut-être tango ekosala sold out okozala lisusu à mesure ya kosomba te. Bala ya lola, hein, boyokisa Wata soni te, botika Wata yoka soni te ke na bela asali sold out te na salle moko boye ya moins de 2000 personnes et sala kitoko te. Omoni azana temps ebele quel que soit soki pe nini, donc azana assez de temps ya ko améliorer mwa ba kwak oyo ezalaki na niveau ya Paris kuna, ba contrainte ya temps, ba mambo belé. Alors il a beaucoup de temps ici à Bruxelles, il peut rectifier mwa bilo wa mike wana oyo batu ba sepelaki nango te oyo ekendeki ndenge a planifier kite. Omoni awa bakomi de 18h30 à minuit, 23h comment dirais-je, 18h30 à minuit, c'est-à-dire 23h 23h59. OK, donc elobite ki akomata na 18h30 era komata tout ça na maîtriser ngote. Mais sikoyo 18h30 wana, bon, on sous-entend que akokia mata ba 20h. Omoni soka mati 20h tozande siko na temps ebele 21h 22h 23h minuit 4h du temps ya spectacle ekosala vraiment kitoko makasi. Souena nga ezali ke événement oyo ya Bruxelles et battre ya Paris, hein, parce que bon ya Paris yango eleki déjà azana opportunité ya ko améliorer oyo elekaki bien te kuna oyo ya Paris eleki déjà moyen a modifier lisusu loko ezali te. Mais tandis que ya Bruxelles azana assez de temps et akoki asalela esu batu memela esu batu ba surprise ya danse na oyo ya Bruxelles awa. Bon, surprise ga na ndenge ba invité te, na ndenge ba interprétation, na ndenge ya na ba sens tout. Omoni pourquoi pas pe na ndenge ba invité Fifi Siwa, j'ai appris, hein, na monaki moi ba publication que aza déjà censé kozala na Bruxelles, sûrement lobito kozala na Siwa Stone lobito kozala na butu ngalaza awa soki pa lekaki déjà awa, je ne sais pas, na butu ngalaza awa, une façon juste à relaxer que je tiens à la réussite ya concert oyo et lobby vers 14h déjà ngala kozala ba kotoyo na dépenser mongo ya Belgique, hein, na dépenser droit d'entrée nanga ya 75 euros VIP, donc kolia nanga banini tout ça
alors na cadre ya kointerviewe bacollègue kofilme événement donc c'est nakozongisa mbongo na nga sûrement nakozongisa mbongo na nga mais senga sikoyo kozala discipliné kozala très focalisé posé et souple banini mpo makambo yango otravaille na perte te omoni nakokota na nga gratuitement mais peut-être babracelet ya presse esili omoni tuko mpe babracelet yango bapesi kaka bato bazalaki na conférence de presse par exemple ou bien bato bakomisaki bakombo donc kobanda koyeba nani aza kogere bamakambo yango en avance des fois c'est difficile yango nga nayaka des fois na billet na nga déjà ya fausse comme nautaka musika olia oya kosomba billet ya brisque peut-être na prix élevé tout comme mpe babillet yango esili banini tout ça na telengani libanda alors que nauti musika yango nayaka des fois na billet na nga ya fausse so na komi na événement na négocier pour nazwa billet accès presse so nazwi accès presse ekomema nga ta mosu na fausse or banini nazala na un peu plus de flexibilité na ndenge kati na couvrir mpenza te na nasali baimage moko boye te soki mpe ya bandenge nini bomoni un peu plus baimage ya libanda me na oyo ya wata oyo nakomeka kofilme mpe na kati a moins ke baavertir biso déjà ke totia yango na bayoutube na biso te mais soki baavertir biso te nakotia na youtube et puis bokotala omoni ouais nakosazarde te kosala live na kati parce que des fois connexion ezalaka bien te na kati ya baévénement ngo na kati ya basala yango à moins ke ozwa wifi na bango sur place wana donc comme nakoya avant je peux négocier tout ça mais intention mpenza ya live eza te donc lobi déjà à partir de 14h je serai ici et batuna ye oyo mpe bakozala tokomonana tokosalela bino babilili donc côté ya redi nazalaki te nazwaki bacontre temps mpenza oyo esalaki ke moyen nazala ezalaki te mais na oyo mo basymbole oyo ezali mpo bocomprendre ke nakozala donc c'est un peu ça concert afali na Zénith de Lille yango mpe na billet na déjà na tout donc nazali censé kozala et voilà wana ezali dernier événement na nga ya 2024 oyo peut-être na somba lisu babillet mosusu banini mais pour l'instant ezaka des événements oyo ya wata na ya Fali Zénith de Lille donc c'est un peu ça alors devoir mosusu oyo na mipesi ezali devoir ya koyokaka baartiste oyo kaka ntango baza na concert te ou bien avant concert te ou bien mikolo wana te donc koyokaka bango mpena kokota mpe polémique yango ya ndule na position ya bien naloba trop na gagné baabone banini mais mutu eza vide alors esenga sikoyo nakoma ta na bagage ya ndule comme ça nakomisa makambo yango ya bayoutube oyo ekoma mwa carrière mwa nini omoni bagage ya ndule kosalanga bien et c'est un peu ça à part bagage ya ndule bon quoi encore nakotante mpe bachaîne ya technologie ya en anglais banini babiloko moko ya bongo bapolémique mosusu kaka en général natiki te mais nga nakodiembela mpe mwa baévénement boye mwa banini bapolémique wana eza nango un peu occasionnel donc planning na nga yango wana nga nasepelaka bozalaka na mwa idée ya makambo nazosala ouais ndula yango donc nakoti yango na loyenge donc mutu eza vide alors koyoka na bango likolo surtout ke naza intéressé na mwa ebele et c'est pas trop bien donc olie nasa embrouiller trop na bapolémique et tout bon nakotingama bapolémique ya ndule nazoyokaka mpe baevre ebele comme ça tomema mosala ngo na dimension mosusu donc c'est un peu ça eloko nalinga mpenza nasala pour l'instant yango wana comme ça présence ebandaka kopese bapesaka nga mpe bainvitation banini babiloko moko ya bongo nakota mpela olie nadepensaka
naya ko tenter chance na ba image oyo nazo filmer ba collègue ou bien nazo loba loba na lieu ya événement non nazo pe pakolos na ngai par rapport ya promotion par rapport à présence banini bilo moka bongo mais au départ esengaka donc voilà donc yo moko dépenser nanu pona ko transformer combo donc na phase moko boy oyo ezali kosenga sikoyo ko transformer combo tram yango wana ezokende donc esika oyo pena transport très simple très facile tram 7 35 10 ezoleka de l'autre côté ba bus ba nini bato mpe ba voiture parking ya monene ezali donc tozali awa na dox na Bruxelles lobi déjà ba 14 heures naza awa alors nasepelaki nasala mwa video moko boye kaka po bo comprendre ke masolo Jonas akozala na événement oyo ba collègue oyo bakozala tokomonana oyo nazalaki nango moke ya koloba yango wana ok donc na kati nanu awa me nde sikoyo lobi mpena nazoya mpena très déterminé ke mbongo na nga donc veut dire dépense ezala multiplier ata fois 4 quoi fois 4 kaka mabe eza wapi soki esimba c'est bon soki mpe esimbi te ezali expérimentation ok voilà baspiritas bambote ya tro nasepelaki nasala mwa video oyo kaka lelo basiwa stone tokomonana voilà donc badadi mula banini tout ça donc voilà tokomonana monana lisusu ndenge ezalaka kaka bapacho RFI banini tout ça tokomonana monana donc c'est ça voilà alors je m'arrête ici je suis Masolo ya Jonas merci beaucoup et je dis bye bye.